héritier ozwi comment on peut tembe pe longo na ngope et sinon et peut pour na sur impact c'était chez ah si tu dans na ndoto no zo été ah longo papa ba banga o ba nini yo eloko ba héritier mbanga ba tsaka tembe te na mokilo za mwana héritier za mwana fali pour leke héritier lo chilobi ou kama nga pena na fukami pena ba combattre pardon un sale garçon autant que la nga été ba pecho me fona robeta bango sko ma kofi siko. Et voilà, bon dimanche à tout le monde, bon dimanche Patrick Sando, les génies congolais, merci de Sousouna, Maman Nabiso, Penda Chams. Penda Cham oyo ya Patrick Sando na kati ya Paris, couple kitoko, couple elengi na bosante de Susu, Laura Kabui ku place azali, Sandrine Molai place azali, Olga Ndombe place azali, Serge Palme place bazali, bangotu ba Trésor Ngando, banani tout place bazali, ba fils Dungu tout place bazali, ba Christian Swan na kati ya London bazo na biso. Alors lelo ezali epesi combien? Lelo epesi les 16. Les 16 après lobito lalité na ba pongi na misu so moni na kati kovo oyo suki na kati sango parce que na kata ki on a 2h du matin après ko yeba résultat ya concert ya héritier Watanabe na Paris boyebi ke héritier lobi azalaki na Paris na concert na Olympia de Paris mais concert wana ebeta makité annulé wana e ko sama na erni e ko sala mana ba soir ba combattant vraiment ba odombo ba zebele ba combattant ba lakisaki niveau na bango ke okobeta te alors ba to mo benga o mutu na tembe akomi mutu na matembele to yebite. Alors, il faut tout yamba sur Chris Njora parce que on a ça qui leader que Chris Njora na ko yamba na bande la vérité beta na ko yamba le sous na fin. Si ko plaisir na réseau za nini parce que na moni yamba tu idolo ya Deborah azana kin. Ya moni mikolo Chris Njora ze sengo parce que ayebi ke yamba tu idolo azana kin. Na yebisa bino bana poto bazaka différent. Ko banga na yote po yamba tu idolo ayekini yo mo bango na ko yate na pusi été prochaine yaka. Mais ce qui est na ba valeur ba 300 €, ba 200 € ya ko sabana kisasa. Wana problème na yo ba ko passeport na flat. Tala place ya matu idolo aolala awa. Alors toko tana leader akotana nous. Kisinjoka mwana nanga mwasi ya liboso. Kisinjoka bonjour. Ah bonjour papa David mon père. Mon père David. Bon dimanche na ba diaspora tout. Ya Vienjora. Ngama na beta katolo. Nazareba. Tango lo ba diaspora so mona ba ya matu idolo na kati. Yama tout déjà ça na biso déjà. Anakin. Nane sengo moko bato ba uta poto ba ya. Mais non que sengo boete. Balala wapi pe bato ba ya ka wana bangiri na kati na ba problème. Ba kolala na problème te. Kolala na problème te. Bato ba uta poto ba ya. Omona. Na omona. C'est chaud. Oh tozo mona. Et pas Yamatou. Oh, mais on sait que la moutou car n'a pas goyo. A quoi tu veux ka? On m'a dit Yamatou n'a pas wana. On n'a pas boy. Quand tu as car, a ressemble au car na kin. Boké pas na scène de boy. Petit soit caro ya douchaba. Ah, vieillette. Ah, vieillette. Parce que souhait des autres convainc que Paris, les autres convainc que ngana ba matu idole. Et puis yo baraté, papa David. Yaza mona poto lelo te. Il y a 84. Moi na poto kala. Kosokete ba 1900 ya ba 2000 là. Tie ba 2001 tie. Ya ba 1991 tie. Ya kota poto ya kala. Ya za mona poto ya kala. Matu idole. Ya solo matu idolo. Matu mona. Nyarko sa yebiye. Ba yemba ye. Ye ba yemba ye partout. Prêtre ya kala. Ya lelo te. D'accord, qui s'injure. Toko tana na actualité, ya matu idole déjà. Place azaba na suede ba sepeli. Boko tangana na kati to solo na. Héritier Watanabe azaki livré concert lobby na kati ya Olympia de Paris. Yota na yambio une émission avant Héritier beta 3 jours avant olobaki Héritier obeta concert. Bato babio ki sinjora a solo ede na ba combattant ayebaki déjà na ba odombo ke Héritier ko beta te. Yo esalo ndenge nini ndenge Héritier beti concert. Nganzambe. Concert na poto sila. Nga tuna bino akobeta na Olympia de Lubumbashi. To Olympia de Mbandaka. Poso kaka Olympia de Paris go. Maman na rasute. Héritier ande onanga mobile. Ande konanga. Eloko ba Héritier mbanga. Os artistes ba ko solo la. Artiste za kamuta mbanga te. Artiste abonde la ba fan na ye. O ba linga ye. Artiste lo ba na bolembu. O micha moto na tembe. Tembe bomie. Et comme le loma tembele.
ebomi ye batiaka tembe te na mokili oza mwana héritier oza mwana baprêtre liboso baprêtre mboko ya danger oka bamukulu bawera son fali pupa leki héritier loti lobi abeta te ofala leki eti bona okosa tolobaka normal ti tozwa mamango normal leki na relation bien na g ou bien na koyemba yebi david moso lelo ti nga na yebi david moso mpe liboso na ye nga na moto afali ti edikap la merveille aleki eti alebi david moso lelo ongisa nafali tobongisa biso tolingana nenga te me nga kaka na mwa bolamu asalanga mwa moke lokola ndimaka nga te nga ndimaka na ngai ya nga ndimaka na ngai ye toloba mpo na yo analyse oyo ozosala en tant que Chris Njoro en tant que leader mpe ya groupe eloko ebomi héritier na Olympia maloba na ye devant presse ezalaki très moto très sûr c'est ça maloba mabe héritier ozwi ozwi nabika kondi mbala moko akondi mokili esama na liloba fala solola fala abetaki te ti asona ye bien aza ne bien amotango na Paris meta lelo ye mais epuis nga tunaki ona émission seki bahéritier basango na nkoni mpo bamabolo mpe esila ti bamakonse na poto esila ti ezaka soutien beti na sens ke azongisa yango ndula ezonga na poto bo moto azongisa yango ye ngam na azongisa yango le 15 juillet 2018 venjora yo mpe susu Olympia lisusu na juillet le 15 juillet 2018 venjora na Parigo na Panama bomona pena place bakomaki ya Watanabe munde moko tu na kombo soki bajaponais soki bachinois bamona pena Venjora Moronda à l'Olympia de Paris le 15 juillet 2018 baproducteur déjà Pova Musique Diego Musique bobongisaka deya basolo bana Paris boyamba via Zoya. Mais yo obeta ndeni tandis que yo mo lobi ke ndule na pote ebeta makate mais yo obeta ndeni na année prochaine on dit ngana ebo solo la ti ngana ebo solo faut ba ko solo la mukile sama na lilobati bakombata pardon kaka si lobeti na bakombata pardon neti mutu kwanga pana kofuka mananga pena na fukami pena bakombata pardon bokutiko beta la kofuka mapena na beta kaka bakoyoka ngati yaki na tembe te teme mutebomi wata tembe te yeteme mutebomi yeti yetembe neva mutele koto neti jalousie nde atikaki mwana na yo prince babia ya ngwana osepeli ne abeti te nde basali ye bongo te nga kutu ne prince ba tika na sepela nanga prince ba zui nga ba na sepela nanga prince ke mikile na biso me niveau maman ne ba nga ba no sasa biso awa okesa muki omoni mwana kake yeri tiko tero saki bien mais est-ce que olo ka mwana moko popo mwana babia yo osepeta ke poto azonga ne classe azonga classe voilà siko lelo totuna nanu makambu pourquoi to sauter makamwa wata parce que wata betité et sali batu pasi et déranger batu mais pour na olobi ke héritier ozu conseil nini oroloba na ba combattant nyonso na makamba sala ki na Olympia de Paris en tout cas ba combattant basa bandono so ba congolais est-ce que fallait basala ki bon parce que fallait bino solo là fallait faire un conseil raté fallait tiki na ba combattant basa makamba mo basa musana bango héritier comment que bisa batata mibimba ba mikolo mibaba oti ba Londres ba Suède les États-Unis yo mona mukie ba teti bani batiaka kaka na peuple tembete ozo comprendre o veut tita zaka koloba Tshisekedi le peuple d'abord omonyango siko ya mutu moko pe mutu la tembe sibe mama pe tembe pesili comment on peut tembe pe longo na ngope et si na pe pour na une partie chez et si na ngope et si siko ba mission ba ozonga ba mission nyoso héritier na wapoto no ba combattre ba olo ba kimisa bango héritier tala makamozo location na ba combattre lobi na ba video lobi ti ba combattre ba olo ba dafa sekunde to sala kutu to kimisa ba pecho na tout mais soka zonga ye moko akozonga ye moko na yebite mais nga pa ta artiste na ngate ba misa ba kima po bana ba saka boulot mais ake barakana ba combattre ba komi ba ba danseuse ba chanteur ba boye mitali moko moto la tembe bon Carmel Mulumba
badi banga na Londres wana maman nanga Anna Stella Fraser la reine d'Angleterre makopa Gwani matota top modèle body kiruna na civil les États-Unis libala kana nukalu nani ka lukao ngalo pesa tumbote telo dimanche vraiment o pesa tumbote tout à l'heure o pesa tumbote mais nani intercontinental ya lieve ga sese o pesa tonto muika mbote o pesa batinyoso bambote ona na yiba pourquoi ba musicien no baso yiba bango eloko na oloba ba misuba ke na maison mère ba misuba ke patade ya suka kute yana ke patade Lepso pa David na vandi boy na tali pechana zo publier tade ba peso ba kotika sika Casemiro des grands chanteurs leaders na leki na succès yo leki tade na leki na impact ngana danser na yemba na embate na danser na vienjora na lumière koleka koleka tade na lumière ngana la lumière à danser koleka pourquoi à cause de ba musicien mais baba yuma ngado ngana fula ba yuma Baba Yuma, Pechona Yuma, te pas Pechon, Pela Yuma. Abi pas na wazo souffrir, azo kemba. Te, ya yema. Te ya yema pas de moi, te. Yécoute Sénégal des rap, te. Ngana na Gaza danser. So tamoni ngana tade na kin. Hein? To tsepena ngaba to kochi. Bato molanda vienjor. Ba molanda nga danser. Na la pièce rare. Papa mba kosa te. Père son nom papa. Na danser na mystique. Soanga bien te. Alekinga ita petit na za yuma. Petit na yuma. Bozaka tade mutazu musicien non te mais où est rappeur musicien na? Petit na kutu na bon je vais. Na kipeke kutu te moi sa Londres boye manzaka salité. Gaz hein na ba musika mambote dimanche. Moi sa Londres boye manzaka salité. Otangela nga petit na te. Un sale garçon otangela nga ite. Pourquoi un mouvement non? Tangela ba petit pamba. Yo ka soke maison mère sangani. Mususu ba préparer on ne ba aki pas la coste. Na ki o e pas la coste. Et sangani. Soke maison mère sanga ba ki sinjorani. Et sangani. Suka ke maison mère. Asine contrat su jeep. On appelle ça bon palais, mais ça on a parlé wanati. Ka palais on a foutu garantie. On appelle ça les $500. Ata wanganinga. À côté maison mère fallait n'enga ça côté quartier la terre, qu'on fait ya signer ce contrat, appelle ce car, appelle ce ne plus tout le monde soit ça danger pour batouana au ballon c'est un mouvement, ba mon est danger, ça va danser te. Ngana na danser. Ngana na la foule aí. On se comprend. Petit danser te. Biso to za ko mona quartier te to vandi boy. Kofia sui J3 après ce car 10 Chaba Kofia sui Bendoson abimisi bambongo ne Kofia sa bamiso sa bambongo ba contrat siko ya koti maison mais aka na pala mukende boyo venture yo kompa yo na wega na lobika cité kasi wora dans cette tête a koti maison mère fa changer palette eza solo nde beta molingo so shikito na lobi shikito ata na ndoto no zo ete ata na ndoto no zo ete shikito ata na ndoto no zo ete ngana le toya ba musicien ba danser te faut zo shikito c'est non sonde beta na poto faut zo shikito et faut zo eboalo te shikito te ebo apete ebo fasa mouvement abundana ba wata mundana ba tade bani eza bongoti fasa pa mouvement ya kote pa mutu te ke sopa ndenge sopa Olivier bene sopa ya et sopa mutamata afia ke poto siko na Paris akenda poto te après 8 ans 8 ans après 8 ans de oui ebo asali 8 ans na kin asali na 8 ans et voilà, comprenez, c'est Christine Chora. À ça 8 ans. Petit wa kimbi na maison. Il a raison, hein. Moi, ça, il a raison. Ce que ça, 8 ans. Moi, ce que petit, là, ça, combien d'années? Pour te faire à souder. À ça, combien d'années? Pour te aider. Pour te aider, c'est quoi, petit Olivier a raison? À qui m'a bé azonga? T'es Olivier, tu as un wata. Pour ça, Kimi, et so pour Olivier. Et so paé. Pour le bitro. Il faut zonga. Il faut zonga et so paé. Mais fin tu vois quand on met ma petio Miki li ba musicien na yo. Le 18 et le 15 juillet 2018. Tous en Olympiade de Paris wana. Bama salanga Vital Mwanda, Seigneur de Carte Mozalisi, Blandil Bonga, Dira Makaya Belhomme. N'est pas salanga moko Dira Makaya dans la province. Aso bien lobby Dira za faux master non le pas na net. A faux master. Aidaranga amasalanga aidaranga. Fa lo betela ngamo lo mwa mukie
pour préparer répétition moko boye pour un concert mon ana ozuba misisa sika ozuba misisa mise belé ozo comprendre oh njora mwana ke chola rone ate ericha pe mutu na bwanga na banze mona ye no ke Olympia ngabi Olympia opi ozo kele dira na zo sitanga zo solo ba metro na bango wana masa kine ko tira ngambo na waseni nyo na répéter mardi oh mas Olympia zali wana mutatembe sécurité kitoko ngabi masalanga Olympia wapi bana communiquer message à répondre. D'accord. Dira makaya belong. Hein? La reine des Amunda. Il y a animateur, il y a pas eu maman pas mana bate, so pas okende wapi na so bate ba pechango. Nganya na saboye. Na sepeli lobi na so appelle PDG Michel Mbungo. Pour na so fachi na ma mission fa na kende Brazzaville Ponto Dubaï. Bandoki bakota ki c. Na pecho aussi là bas n'importe quoi à la télé. OK c'est koufi boy. Mais Michel Mbungulo va bien PDG Azakoya on sait surtout ba passeport tous voyager que ça la maman le kindoki yo le société pardon quoi donc ça merci PDG Michel Mbungu merci Elena Pemba quoi en tout cas vraiment merci PDG il peut tu ne so ba rejoindre wapi papa boni poser fort père bino nyoso bozo sila bozo tika venture aye moko tandis que Olympia on la pesu ça 2018 ba o ba okende nini bo remarquer pas vieux yo po isimba te po bolongwe pa na ye bon na bi te vraiment nga na ma venture a bien fula souté hein tenga na majeur sans pitié nga venture fula nga donc c'est na lo babo e bato ba Hollanda ba bike pas de s'il vous plaît pas na respecter ko tia mon père na ko lemba ko fula te na ko fula kaka ba petinde base à l'esprit pour un esprit ngana yanketi ngana yuma te taka ngana sala box na sala box et pas comme le Djibri en à Paris na sala katche pas alléluia na sala judo na Saint-Paul moi na moi si na sala cyclisme course à vélo na kenda pour na mboka on na kenda Gabon na kenda Burkina Faso ngana esprit na soko l'esprit ba petinde ba coach esprit ngana matisa album afali droit chebe mokile yeba pour na esprit ngaba partout na kende na chaba pranche na matisa ba mufumana oui kofi ndi manga ngana esprit ba pecho ne ba mbendre ne so moni pecho mbendre ye mbendre na so pecho ba mbendre ba so sanga soni vie comment mon père ba pecho so sanga soni ba longa papa ba banga o banga nini yo abanga tadi abo banga nini yo pecho ba banga nini abi ba banga nini di to beta ndule na Congo bato yo kango di hein musique sangwa sankisi o ba sama kisi ba yumat e so simi kisi wa yumat kofi ayuma fali yuma fere yuma bonga te mama simba ba kisi ngane mamna ba ngane mamna ba na bika so simi kisi za yuma jo rape mutagwa nyo sabi wa mutakisi lobi na yo ngana mutagwa te mutu tendresse ngwa zo na Canada mutagwa so te ngoma na kisi njo rapolele kisi njo rapolele Manolis Kabanda la joaillerie de Bundes. Hein? Christelle Diki, la vraie chérie na Paris, wana Massa Betty Mouchinga, il est au d'Afrique. Na ebino mutu fo za l'esprit, ngana esprit, pecho ayuma. Omoni pecho, na saba na jaba akoleka. Omoni pecho akoleka. Pecho akoza one. Ba pecho me fona no beta bango sko ma kofi siko. Si c'est no beta ba e komi catch yo. E pe na mouvement ça teste osino day one. Na plafond lo no ba awa. Na fongolo no ba awa les andule ou bien ba coach esprit comment yo longwe pas prêtre le rôle nga ake pa wera yo le ki wera ozo comprendre mutake luka vie pas ne pas wata kuna ba zo longwe pas wera zo ba sanga ba zo longwa ah ba zo longwa ba to longwa mais zo me moi ba to longwa est-ce ba to longwa mu piku bongo o ake gauche o ake droite o ake bo vetkeli yemoko tala il ba su gali ka tina ra ya be ba sase d'amour na Bruxelles. China va passer dans mon premier ministère. Viens jouer à Bino Azali. Le sénateur Baoba Bazola. Massalanga Lor Montana. Grand frère Nanga Jacques Pagna Pembe. Papi Zila honorable. Mastaboudou Samba Garçon de chance. Soaz Francis Kakabata. Papa Nono Lichumba. Monté maman Christine. Papa Nono. Mami Samokoko na Liège. Maman Marc et Geoffrey. Il est au Garçon d'Afrique. Il est au Bassou Kezali. Le 15 juillet 2018, vient jouer à l'Olympia de Paris.
Yamba tu idolo prêtre de prêtre azana biso sedwa na kata kini ye wana mwana Swede na kini kamene ko soete ça ko ngoso Michael Jackson et voilà c'est matu idolo na kata kini donc mutazo mema Chris Njora mikili yeyo mutazo mema Chris Njora Paris partout. Merci na fils Dungu, merci na Nono Kaniki, merci na Gouve oyo azola na biso Junior Gouve peselanga Kanike Nono Kanike mbote na ngola venjora biso to tikiyo et loko yo o pesi conseil pe héritier et aux alanini conseil na pesi azamwana na musique la linga héritier sono bana linga ete pokara atangisa prince mais azamutu ayebi na kana parler na eto vanda bien tana balinga kete pona kaka fatang sera mwana nga prince classe pona nga héritier mikita na yo bato mukiba macha yo ne ba mami tika nzambe mo atombola yo héritier mitika na yo zano calme beta musique na yo bisoka bako to beta musique pona ba australien te pona ba suédois te to beta musique pona ba congolais on est pona ngo beta ba congolais comme to benga ba kota Jackie Maria Joana na Bologna Andrés Nathalie Loko José Longa le consolateur Yvette Mboko na Suisse, Micho Mabala Wane, Gisèle Koumboudou Libaya Talo, Joséphine Mengi, Annie Le Poussant, héritier Mikitissa. Mikitissa, Bolin Piese Belé. Bolin Piese Belé, Orobeta no Kaka. Mambo pa combattant et ko sila kana ngo kaka. Ezaka gouvernement ne biso ba solo na bango. Noke ba solo le na novembre. Na novembre, ba misenyo so ba kuta na ba combattant. Bako solo la mukile sama na liloba ya na liloba leta la biso ba soba mama ne soleka olinga siri sango nga sona ba konza mboko ya nga na kinwasti nga sona ba konza mboko na zena ba konza biso mo Congo babiki sindo photo de sco ba musicien ba konza biso ke photo de ba musicien ba misa ba zole la poto sunga bango ba bongisa ba ba douane na bango ba bongisa ba kam na bango ba saka na bango les kebi lo na bango kitaka na ba point noir. Pour novembre déjà, réunion déjà, il y a bien héritier courage. Zonga Kilimbango, il est garçon d'Afrique. Tout ça, on a besoin vraiment Zonga Kilimbango. En tout cas, on a pas mambo Misato, Chris Babingi, papa na Ado na San Francisco, Stella Kasongo, moi Matika Songo, la patronne à Frère Chéri, Z4 triple nationalité Misato, Finlandais, Angolais, Congolais. Stone Kwavita l'homme fort, Clarisse Mouyembi, Yagilen Ngatsebe quoi. Merci. Allez, papa David, fais-moi bisous, papa, je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. C'est bon, hein? Papa, je t'aime. Ouais, je t'aime, papa. Voilà, c'était Chris Njora Namiko, il y a David Bombele, M6 Kosina Yuda, journaliste et Taï, 1m75, journaliste et Taï, Yamouké, journaliste et Yamisu, Mike Azalate na Congo. C'est parti, c'est parti.